Odombo. Mais namoni vraiment ils sont pesés film makasi hein l'accent. Ndeni nango sasko makambo ile kinde nini ko? Bon, tozaki les gars ultime manif na Bundes tellement tolonga l'histoire, je pense que tozaki na yope na bandeko mosusu. To komi na Valenciennes. To monaki deux voitures moi parce que surtout tozaki na deux voitures. Oyo na Mercedes tozala ngo na voiture de choc tiki na zamba kuna ko Valenciennes. Bon, to monaki deux voitures moi jolanda so na ciment. Le spectacle est déjà. Tu vas y battre monter tout un coup. Quand tu élimines à air de repos, pour la totale là, tout un coup, tu vas y voir côté de Zalaki. Et avec les arbres, tu vas menacer, je pense qu'il y a un jour chaud. Ah ouais, on a dit ça. Bassani va bêter vendre. Donc, tant que Bundi na Bangoana, donc mon corps, il y a qui n'est pas. Bassani loin, un chapeau, on a pas la monnaie pour bien. Ouais, mais c'est un peu moins chaud que ouais. Moins chaud, donc c'est ça. Et après, bon, voiture aussi sur la bateau, là, on va finir. Panzi la vitre on est basimba qui a voté et on a monisco awa donc vous avez qui menacé à partir à 4h du matin donc côté à Valenciennes na aire de repos à Valenciennes na ndenge touti manifestation na Bundes mais le quoi que tous là qui sont ensemble automatique pour se défendre mais malheureusement que à part quand voiture les sous makasi voiture surtout automatique parce que autres vous avez qui nango tu as des voitures mon pote tiki yango kuna na côté ba massacre qui yango mais moi suis sondé yango le va toucher quand même c'est bon mais l'idée c'est continuer kaka quelle que soit attaque quelle que soit position il y a bateau na bazo va attaquer mais il faut continuer kali parce que tu es Allemagne tu es bien sté tu es pour na makamba Congo tous qui vraiment ensemble na bande de sur le na bango il faut le va tout le tout na place que zala qui na terre na ndenge toujours va sali route ensemble na bande de sur que tu ali awa et on s'est trouvé que non ils ont qui poursuivi dans le bâtiment inconnu. Donc c'est ça. Dans le monde, moi je suis dans la journaliste. Bon, nous continuons toujours. Donc nous avons dans dengue to ba ke to continuer dit au tina suka parce que surtout ça dit au ils cause des agistes. Les japonais mboka que ce soit attaque ou pas, moto oyo a ko freiner li to azali. Na moni ça ngama trop le cambo parce que na vivre en direct hein donc ah ouais, donc on va faire un choc makasi na liso donc liso vraiment ce choc makasi. Bon, tu côté na balance 47 tu qui côté mbila wana hein. Ouais, donc il est bien dans la police to déposer plainte na liso contre ba inconnu. Bon. Bila pas ça musala na bon biso peut continuer musala parce que za makamba Congo parce que bande ko na biso bazo violer o bazo boma o baza ko enterrer vivant ils ali ba congolais. Donc yoko la biso to za awa nous allons pouvoir pour notre terme na mboka na biso donc cause le cause ali juste biso moto ko kanga biso azalité pour la kamba Congo donc tant toujours kende ba mbongo toujours bimisa eza ba mbongo na biso moko poche ba hôtel toujours joie yo moko moni ko kena ba voiture ba aller retour ko futa ba péage tout aussi ça demande l'argent donc il faut qu'à volonté ça la volonté de ça la moto vite comme tongo déjà tous sont en Angola tongo déjà tongo ah déjà tout comme déjà 7h à dans la 10h dans la 8h donc tout comme déjà. Bien. Maman, elle est guinéenne. Ah, tu vois, surpris, les hommes en bas Congo, on lâche Bangote, bah attaquer Bisso, dit les autres continuer là, Bisso peut te retirer à Bangote, comme il va dire bongo, Bisso peut te attaquer Bango, bon, là, Moninga Nanga Odombo, Azokima Moké, parce que tu as dit distrait, tu as dit na air à repos, car on est dans Oya, Bisso tu as dit na Bisso aucun sera, bon, bah tu vas repos, mais tu vas dans mon attaque, mon ressort de l'embissi. Bango peut aller ici ben amto na biso bana tia kateko tozali na confiance à 100% na peuple congolais sima na biso mais ba rwandais ba utika ka biso te ba munda ba pe mibali ba oluka pe moyen na bango basala même ba kokate c'est comme mabele mais l'état biso to bandi bagarre ba touché colonel Dombo bon l'état ngana to fongola coffre car ba betika le colonel Odo azaki nango ba baseball et panzani ba toboli ba pini tikali na Valenciennes. Et ça n'a pas gravité, mais toujours tika déjà plainte. Et puis, tout bani vraiment guerre. Les combattants, tout va se protéger, place Aliba et Baké. Moment de danger côté. Munguna, oyo azana posté. Namora na bis. Banda la police, tina chef de l'État. Bazotin a déjà battu, non, va attaquer troupes à libération, aux autres France. Alors que France et un monde des autres côté na moto makasi.
bino moko bozomona batu ya France yango bazobanga babandi koatake baelimine batete oyo ezosala makambo ya libération bazolanda biso banda kala banda kolanda biso depuis kala depuis tokotaki belgique mpo bainfiltre surtout soki eza congolais bacongolais oyo baza nano na kidiba keno ifo to récupere mbonga na biso bazolala bazolanda ba 1000 euro ba 2000 euro bolanda ntango ya de Gaulle ntango alibéraki congo ezalaki na bamassacre mosusu tokoloba yango te bato mosusu balekaki ndeka donc ndenge ezali wana oyo azokolabore na ennemi litomba na ye ezali na suka nde babandi koatake biso boye c'est bien biso tose préparé bango moko baboni premier événement nazalaki dispari directement bango moko comprendre ye polimaki mbala moko donc baokoka te nga na otambola bakoko nanga baokoka te milimo ya kimbangu ezali lumumba azali bapara nanga bazali bakoko descendant nanga bakotika nga te koza mabele na biso toolobela toolanda mbongo te tooloba makambo ya mboka na biso. Heureusement moi Karo ezali protégé quand même hein. Ouais bon oyebi ke donc soki yango ebukani eya lokola babuki su makolo na biso mpo biso toza finance na motu te tozomifinance biso moko mais tozosenga siko appui ya peuple congolais ke bango tu bazala nsima na biso moralement surtout baoyo baa na mposa koya physiquement baye matériellement toza nango besoin financièrement toza nango besoin po bomoni déjà bakomi kopanza biso biloko donc ntango bamandi kopanza biloko tokokoka makoki ya kodeplace lisusu te toke mobilize peuple na libanda parce que souci na biso ezali congolais place to azali acomprendre ke mboka na eza na danger asobotole mboka bana na ye ataza na mais tomoni on sasko ndenge balandeli biso donc voilà donc elakisi ke donc bazala koluka moye baluka baintimine biso bakokoka mpe te biso tokolemba te ata kutu babuki ata kutu babomi nga babomi odon mosusu akobima parce que Mzee Kabila alobaki la guerre ça sera longue et populaire. Mais on doit souffrir hein? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ce qu'on t'a dit bien, parti au coup. Donc, tu as dit la débandade, donc Moussa Lobaki Boy. La guerre ça sera longue et populaire. Mambo tout ce qui est nango, a Congolais tout va rolata nango. Congolais aux alibanda masolo. Ah, comment il est biso? Et toi, Georges Boussal-Bagigon, ou bien tu es avec nous, ou tu es contre nous. Voilà. Donc, il y a donc toujours que le système à Mikolo. Il y a David Aboundé, bon, tout le monde de Nabiso, tout cela qui se présenter, il y a un général d'école. Bon, ma comment le kinde ni konde konanga. Mais quand on commentaire exactement na souci de passer ngale ba comme ça na teni ba lo lenga loboko ba chenga arna wapo. Amo ba ma récupérer bango yo nation pour tout ce pour sika kuna. Aya bu moment nga comme na camion de non tika ba bossa mo bouté botika mo sala bango ne ba non menacé c'est pas comme ça vous allez faire du travail. Vous êtes qui? Oh, tais-toi. Ba beti nga to mbata mo awa après bu moment baolo buka camion ya rodo to zaina ngona rodo ngona pandi vite na ngota ba pandi vite aussi après un bon moment la vie soit partir sur tinga na matiti wana na banda kana matiti après ndenge na banda matiti après bazo so la so bana so la ndeni na ndenge bazu la bisike bino bebo bimawo tika to tika mo tika après ne tout tenir pour porter le plainte après c'est mis en courant na ni na porter en voiture tout que non tina lumière courante. Non, on n'a pas la scène. Donc, on peut dire qu'on a un balai. On a un bas. On va continuer quoi, quel temps. Donc, on va bouger un et tu as la mouquette de Wanangai. Pour babanga ina bina zo ngambila ko zo comprendre donc presque donc babanga qui fort quoi. Na problème na bango bamoni ke courage oyo toza nango bakanse toza soutenir pas bato. Ba voiture ya biso moko bon ya biso moko ya essence péage biso moko tozofuta hotel biso moko tozozwa. Eza makambo ya Congo quelque soit bato boli ba voiture yango bapine de basali ba kwandi ba vite. Mais biso tokotika makambo tiboko ezeza libéré. Donc soit déterminé de kotika ti. Pose ça na mochisi. Ata ba intimidé, ata ba salini, ata ba boyo na ba momai. Relève le goya rap.
Mais tout ça, en général de Gaulle ici, vraiment, dans ce pays, il y a pour ça qu'il y a calme, mais il y a pas ça qui m'a comme moi. Quand on a un militaire, c'est que tu as autant respecté. Mais vas-y, on le gagne. C'est pas dans l'éviter ce bar, il va y avoir Allemagne kuna marche salama kuna balanda Allemagne pourquoi ba suivre ce on a voiture en musika suspect to banda ina ngo banda Allemagne to côté Belgique na yango e mo ngasa quand on est dans la semaine mon clair to te ba ezala ngo bon to ba ina ngona peut-être bon ba okende France to ça ici bongo même les pays ya quoi arriver bon il y a tous les vivants sonner pour finir ma dé et ma dire ba ali autant makambo. Merci Mimande Konangai. On est sur l'autoroute, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On a fait 700 km pour arriver jusqu'ici, parce qu'on est en train de partir vers Paris, on est en train de rentrer. Après une très grande manifestation, vous voyez l'autoroute est là, on peut vous montrer. Il est 7 h du matin. On vient de sortir d'une manifestation importante sur la RDC, Kabila dégage, et qui s'est déroulée à Düsseldorf. Voilà, Odombo qui est là-bas a été agressé terriblement, nous également. Moi j'étais un peu en dehors de ça, un peu fou. Je me suis sauvé quoi. Comme on dit toujours, hein, il faut avoir quelqu'un qui peut s'échapper et sauver. Bon, il y a Babi qui est là-bas aussi, qui a reçu quelques coups, et toi aussi. Donc, ndeko bandeko nanga bozo mona do combo ils sont très dur. Ils sont très dur. Nzela tozu butu butu. Tala mo ibimeli biso na tongo nanto komi banda koute. Ba mamba zo sélection na ndako et loko mo pété na ndako to comité. Odon yo a souffrir na ba situation oyo. Toza na autoroute awa donc na ibisi bino ke combo ils sont très dur. Ba komo uluka biso. Mais ba ko biso te. Heureusement na menacé ba on a zo benga mbila ba monike na cadre ndingo ba kimi. Na biso to kenanga na Valenciennes, na mbila Valenciennes pour te porter moi plainte kuna. Parce que makambo ils ont malamu te. So ba bandi ko landa biso boye donc biso peut changer pe niveau guerre na biso. To avec tout ba compagnie nyoso na mission ndenge beli awa. Ngai na ko super makambo te po o ya za leader. Parmi les grands leader mususu wana pazoya. Donc de tiens la station service car na biso pour toujours comprendre te makambo ndeni salami awa. Donc bazo lukaliwa ya batu oyo bazo simba mouvement pour ba étouffer ce kikoyo mouvement oyo salama ndenge linga salama te. Ils ont continué à se la pour Yagozinda, mais ils ont continué jusqu'au bout. Le coup là, il faut intimider, je pense qu'il faut intimider. Pour ce qu'il faut faire, je pense qu'il faut intimider, que voilà, ils ont mis en garde. La mise en garde, il faut faire sous ma casse sous. Ils ont soda, ils ont toujours soda dans le nayo, ils ont soda dans le nayo, ils ont soda dans le donc il n'y a pas de banque, il n'y a pas de soda dans la côté de la caméra. Donc, tu as sur le Cambote, tu as changé la situation comme ce soit combat la vie ou la mort, la libération ou la mort, tu continues. Donc, de toute façon, tu as un autoroute, tu as une station totale, tu as un mais na passe dans motema car ya odo ba panzi yango na ndenge mukete donc ye bakar na ye azobanga na mo ndike na ye sana ye de ba panzi la car bon ça la rien to cotiser pour tokoka kozong c'est les car na ye wana même le la plainte ça mina to il faut pas donc c'est ba vitre ba nini tout ça ba assurance bini za ka makamwa mokulu odo to sala kama makamwa to sei ka makamwa ke ndenge to za no tolu to zozonga to za dimanche 29, nous avons un candé au Saganate. Voilà, Bandeko Bolingo, Tozo Kenda, Babolingo, Tozo Zonga, Sikachikoyo, Tozo de Paris, Tozo Zonga. Donc, il n'y a pas chez Jubi sur ta voiture, mais tu as l'embatté. Tu as sali 700 km. Tu as sali combien de 700 hein? 700 km. On a 700 km, tu as zonga, mais dans le comprendre que Makambo, il y a combat, il y a Mboko, il y a comme ce niveau. Donc, le niveau est comme il est awa. Donc, tu peux pas couper.
po eza pe likambo susu ya liwa po eya liwa ya mboka yango oyo toruta yango oyo bomoni yango tozo kozonga donc nzela yango oyo tozo kozonga eya likambo mosusu te yakoloba ndenge mosusu te nalingaki na bomba sango oyo me nakanisi na baninga na ngai bayebi te panza kaka sango yango kaka sango yango oyo bomoni tozo kobima sikoyo na péage donc tokota sikoyo Paris tala péage yango oyo tozo kota Paris yango oyo donc yango oyo bandeko na ngai tozo kota sikoyo Paris mais eza mpasi na motema. Voilà, tout le monde à Paris, hein, donc tous ceux qui ont panopé à Paris en Goyo, donc tous ceux qui sont en Boca, donc on a pas d'ingénieur tout pour vivre, bisous ce qu'est-ce qu'il y a, tous ceux qui sont à Paris, il y a pas si mingi donc problème na bango donc fallait pas récupérer bisous, donc bah moni le quoi bah leader sous bazali ah ouais bah le surtout to déplacer bah leader yo et on peut ça bien, ou bien bah intimider bisous, na nenga bah ils ont intimidé bisous. Mais bakosi po tozo kenda tozo kozonga nzela pe yango eza sumula ite tikali biso 40 km à peu près hein 45 km donc tozo zonga ma mingi Congo yo lokola bazo sala biso bo donc balingi ba garder ba richesse en mboka na biso po ba koka toujours ko pour sala biso mabe mais bakosi ata biso babomi biso batu biso bazoya tozo mboka. Voilà donc nous allons en Goyo, Itikali à peu près combien pour tout comme à Paris. Donc 41 km voilà Paris en Goyo, 41 km en Goyo, nous sommes à Paris.